Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon banama des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Tesoro. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et Zolandama. Afrique, Amérique. Bonjour à tous, Nabato Balinga Bébé Gou Lopez en personne. Donc, on va toujours pour nous toujours public quand des ala kaka. Donc, les lopenza na mbi mutute mais na préféré na sa émission on ngamoko pour sujet na milbino est vraiment très délicat. Donc, ebele ba okama ebele pe mingi ba oseka mais bo sekate est vraiment réalité. Donc, bébé Gou soka na kata public donc public ezala déjà na yo sepela. Donc, sujet lelo na ngina lobanini, sujet lelo ezali zemi moko batata mibale. Donc, eza vraiment ya okama makasi salami na poto donc des gars ya kolobate. Donc, moi si azana zemi mais à présenter zemi na batata mibale. Donc, batata wana mibale ba bokoli zemi ti ekokisi 9 mois. Donc, bande konanga ba onu so bazolanda ngai dans l'hôpital ezaki catastrophique. Donc, moi si wana aboti ba papa mibale ba ye na kati hôpital donc ba yeba na été okoma ba komi na hôpital na biso bino bandeko ba fine na nganyo so olanda bébé Gou Lopez donc ezaki vraiment catastrophique ya makasi donc ko swana bitumba na ndenge mo ezala raté donc moko alobi ke mwana nanga o musupa lobi mwana nanga donc ba moni moyo osala ezate ba lobi donc skoto sande ndo ba mbila ba ye donc ezaki vraiment catastrophique donc ba bi ke catastrophique donc ezaki ya somme ba tondi donc ba mbila ba ye donc ba mbila ba ye mo bala na musabi ngapina sala kile ti wana za mwana nga o musupa bi o za mwana nga bambila batuli boba bibo veut dire bino mibale bozo wela mwana sikoto kosala ndenge nini po mwana na mama zalaka ya mutu moko siko de tata babimi na kati hôpital moko lobino ou bien to partager mwana na diviser par deux o aki na parni ou pas qui na parni babino ezala raté c'est-à-dire bozo mwana nga kufa donc eza vraiment soni na bande kuna biso basi ma mbozo sala donc likeli bébé ta mabongo te atako to ngoli ya 2 mitu mais mo bali apé mutali bosa pe mutasuka quoi donc bo meka quand même ko changer bande ko basi o ayebi ke sala ngo donc atiki eza vraiment bien eza soni vraiment surtout pour na biso ba congolais vraiment to éviter exemple ni to la qui ça vraiment na bato vraiment eza vraiment kitoko to meka quand même ko changer likelemba on ebeta mi mabe makasi donc salité ya makasi pe mutongo boso imaginer nani naza pe kaka congolaise comme tasani makambo do eza vraiment soni vraiment na mboka ya poto awa et puis na soni do afingi sibiso no so ba congolais itetinga pe na lokwa na za pe moi c'est tant que moi si quoi ndeka balobaka ke muyaka moko afingi sa ba yaka nyonso tout donc il faut on a vraiment suite né donc eza vraiment mawa trop donc moi na de mibali na ebisu bino bandeko nanga do de mibali so bébé Gou ayewa telemi do eza vraiment somme eza vraiment yo yinda na kata poto ana Lyon donc eza vraiment catastrophique donc bandeko basi likemba bo beta bo meka quand même pe ko yeba nini bo sala quoi donc likembeli ya mabongo tata ko tokoti demi tour et mo pesa la kake o lepe mutu moko tikipe mutu moko yo leona suka mais fiona aboya kaninga sala demi tour voilà résultat donc et souki la kema b donc so na une émission na donc eza vraiment bien te na lo bien mingi pona moi si tant na lo ba moi na te y compris nanga donc tant ya sali bon ba ko mo finga biso nous surtout basi donc basi bo meka quand même ko changer hein bo meka quand même ko changer chi de beta ma bongo te donc tant moni ko za nzemi na yo mona ke papa zate mukolo zema zate bo luka quand même hein ou bien au gardon pour na yo moko qui oko sabatu mibale be pour na suka na ngoka ba résultat bimaka tant bombe que exposé pour donc eza vraiment catastrophique et eza vraiment bien te to meka ko tambisa non bien surtout na bamboka ba paya donc tous à la complexité donc poto te elingi sabino te tant bomoni boko mbosa ba n'importe quoi lokwa ana poto ba dreze belé ba nini boye ba betaka moi c'était ba bilomo donc ezala te donc bo meka quand même ko changer ba ndeko basi vraiment ba o ba olandanga ba o ba linga vraiment bébé Gou Lopez en personne dans la élibino si je on est vraiment très délicat surtout pour na base na lobe da moi si tant na lobe moi si ngape na moi si donc et le quoi ne qui a na kata poto donc était inga makasi donc na moni vraiment que donc ça se fait pas quoi donc et marqué nga makasi vraiment que zemi mo batata mi balé donc c'est toute la femme offre que je vois les choses pareilles
donc eza vraiment kitoko te tomeka quand même ko soigner ba comportement na biso vis-à-vis à bato autres zo vivre na bango tant muno gérer des mitu ali kemba bashida mais ça ba bilo musu photo za la quand même limite donc ba bilo musu to exagérer c'est pas bien donc o luka o exagérer loko mo mais et milieu donc esopio donc eza pena kitoko te donc bato nyo surtout balanda bébé gudo na ela bino si journée za qui vraiment très délicat yango na ninga na partager na ba fan nanga bato nyo so ba so landanga donc bo mona donc sort ya moi si wana donc na ebité bino mo mpe ça ba réponse donc eza ndenge nini est-ce que mibala na mibale ba ozala nae est-ce que moi no wana ozala bona zanga tata donc point d'interrogation donc suite nango donc e bante bino mo ba fan nanga bo meka ko pesa na ba réponse na o moi si wana sali donc eza vraiment kitoko te pe oza congolais o sa maramba buzoba donc eza vraiment bien te et sopio makasi ya et sopio makasi donc bon tout changer o ayebi ke sala ngo donc to meka quand même ko se calmer pour wana ezala penda bien pour na biso nyonso tout donc na comme na suka émission na kande ezala ka bébé Lopez avec par akende abima émission donc ezala ka ba salutation ba mingi donc na pesi Didier Masuku mande fa pembe ba mbote na yo ebele bébé Lopez alinga ko mingi donc yo muto simbi bébé Lopez donc ça yo ma plein donc na pesi ba gros bisous na bisiko zali na pesi Francine Kumbu donc yo moko serna nga propre yo moko na pesi ba mbote na bisiko zali na pesi Naomi Nzita ba mbote na ebele tete ya ndombe na il donc ba gros bisous na yo lo balate Nadia Misenga je t'aime trop ozu ba mbote na yo Jonathan les bourgeois kuna pe ba mbote sans oublier Tino Barosa motema ya Falon Zabou di bébé Lopez en personne et on a fait un gros bisou na yo donc on a fait ba fan na ngai ngoya place ozali mama ba Samuel na peso ba mbote ebele donc bisika bozali kande ezalaka na comme na suka émission na kande na lobby na pesi famille maka mobima ba trop bisou na bino ba mbote na linga bino mingi na pesi tous les fans nanga ono surtout à sepelaka na bébé Lopez en personne donc na yo kopesa bino ba mbote na bino bisika bozali ba gros bisou na bino donc na comme na suka émission na kande ezalaka kaka donc tokutani na prochaine émission merci bye. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon balaman des fois pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Desarons. Afrique, Amérique,